Mbote na bino bandeko eza ngai mama Arrête Kilumbushembo TV ezui mbote na bino bokota bomi abonné na chaîne na ngai bokota biloko pe ya bien ope ozangaki okolokota pe kuna ope mutu musu pa za nango azangaki ngape na kolokota. Lelo tozali na recette na biso ya pondu. Toza na recette na biso ya pondu lelo tozolamba pondu ya tozotia mwa mosaka tozotia mosaka na kati na mwambisi bokomona toza na pondu oyo pondu bato bafandi na kati lelo na buki pondu ya bilanga te eza pondu na sombaki nazongaki retard moyena lamba eza te nde tosombi pondu oyo basi batuta me ezalaka nango mpe bien na kati ya chasse oyo nyonso afandaka na Australie ayebi ndenge pondu na biso ezalaka. Na kati ya pondu na biso tokotia mbisi ya mongusu ya mobesu po yango mpe ezalaka na mafuta. Tokotia poivron na biso yango oyo tosi tokati ya mobimba nango yango wana. Tokotia poireau na biso babengi ndembi ya mobimba nango yango wana tobukaki na bilanga. Tokotia matungulu na biso mbisi oyo ya mobesu ya mongusu yango oyo yango awa na kati ya sani oyo tosi tokati kuna. Tokotia mwa ai tokotia pe nani na biso mosaka na biso moke so tosombaka awa deja oyo kotuta na kopopo oyo Afrique wana mbuma eza makasi ekoma awa so tosombaka kaka oyo pondu na biso yango wana totina nzungu na base na sekino chia pondu yango wana pondu na biso yango wana na nzungu na lambaka mingi pondu na nzungu ya kilo ya noir po ezika te na se pondu ya moko ezikaka na se mukomsu tokola sala pe pondu ya nguba ya ndenge ya bana Lubumbashi bokomona lingami kolamba pondu na nga na nzungu boye ya noir ya makasi po ezika te. Na kati ya pondu na biso nalobi tokotia poireau na biso yango wana. Na pondu na biso tokotia matungulu na biso yango wana. Tokosala te pilipili na biso ya mobesu yango oyo tokotia likolo ya pondu tobuki yango na bilango eza penza fresh. Na kati ya pondu na biso tokotia poivron. Ngai poivron na kataka ndamu te na kwa kofina ngo tango pondu ekobela. Bomoi ndenge na kati yango. Eza penza minene. Tango ekobela nde na kwa kofina ngo. Na kati ya pondu na biso tokotia ai. Ai deja basi batuta nakotia na kati ya pondu na ngai. Nakotia mingi te po eleka te. Nakotia mungwa. Eza nango simple pondu easy. Tokotia mungwa. Biso tolingaka te mungwa eleka na pondu. Ya loso ndenge toliaka na loso tokotia pondu mwa mingi me eleka te. Ya fufu tolingaka pe mungwa te. A part ça, tokotia mbisi na biso likolo. Mbisi na biso ya mobesu, biso ya kanya tokisi mbisi oyo te. Mbisi oyo eza lokola Thomson te Thomson emo totokisaka yango. Mbisi oyo ekobela kaka ndenge wana ekofina kwa kofina ngo na nsima nasala yango lokola picha. Na mbisi yango oyo yango na banzi bandeko nyonso baza na kati Australia boyebi mbisi oyo. Na simba yango komona yango bien boyebi yango. Eza neti ba marque neti ya mongusu yango nde nazobenga yango mongusu boyebi mbisi oyo. Na tiango kaka ya mobesu boyebi yango bien eza na tête sabino pe votre nso marque il faut ko lekisaka bien yango. Na kati ya pondu na biso a part wana lobaki tokotia nini nakotia nani mosaka na biso. Mosaka na biso yango oyo. Mosaka na biso yango oyo. Ochango likolo ya pondu na biso. Na kati ya pondu na biso tokotia mafuta te. Po mosaka tout d'abord oyo eza tout d'abord mafuta. Soki na biso na tia mafuta bandeko eza nti komipesa maladi. Ekoleka na kotia mafuta lisusu te. A part mosaka oyo na tie ekoki mbiso na tie oyo eza mongusu eza na mafuta nango. Ezaka na mafuta nango. Chama yango wana totie mosaka na biso. Na kati ya pondu na biso tokotia mai. Tokotia mai eza mai ya moto. Ezotala keto totie po etoka. Etoka na pondu wana. Sima nango tokozwa pilipili totie.
pilipili yango peza fresh tout na bilanga eza opesa nga posa yango wana na kobalusa eloko te tina ndenge ekobela bokopesa nga ta 20 à 30 minutes ntango ekobela nakoya kobalola biloko wana nyonso na bapoivron natiaki ya kokata minene wana ya mibimba na mbiso yango mwa ndenge ekobela tozwi tofiniki nzungu na biso totiango na moto ya makasi yango wana natiango na moto bopesa nga ba 30 minutes tokozongela elubu na biso ya pondu mbote na bino bandeko na nga nyonso mbote na Nadine Bola na Papi Bola so bozoluka biloko mosusu ya kolamba bozwi epa na nga te kota na Nadine Bola chaîne Nadine Bola TV okokuta biloko mosusu ya kitoko koleka wana pondu na biso ezali pondu basé na mosaka na tie mafuta te na kotia te mafuta po tout d'abord oyo mosaka oyo bomoni mbila yango wana ezaka deja na mafuta yango deja eza deja na mafuta tina kotia mafuta eza te po eza koluka so ba maladi nde nayebisaki bino ok bye bambote na bino nyonso oyo volume 1 ya pondu bokoka kolanda ntango ekobela na kopresente yango eza wa bino Mariette Kilungu Shembo bomi abone bokotakota bokokuta biloko kitoko tala pilipili ndenge ezotia